Sénat na tokozwa pe 70% ya ba député eza accord yango wana. Parce que accord ba kasani les akuna sima ko il n'y a rien. Makiti pona sima boyeba ki boko corrompre ba député na ba dollars ebelé pour être ba député so ba ko na ngambo na bino. Mama, mutazaka na finance kuna ezali ministre ya bango ya finance wana o ba benga ka soki sele. O ya kacha wa luka penza sele o ya luka penza que non république qui est décolletée. Bacha qui penza vrai défenseur na bango que awa facha le kate. Alors ça qui na façon nyonso fachi ale kaka kate parce que to travailler na bayini na bandoki. Pas to sala ki coalition na banga na ba coalition ezali susute. To zaki na cohabitation. Baba zolela oh gouvernement cohabitation to ça to zaki na cohabitation to zaki na coalition te. So coalition bazala ni ba to saka mokonzi. Mais cohabitation mutamta sa loi na ndenge na inde to fanda ki na bango. Mais lelo oyo olet bazotia makela la cohabitation. Biso to ba cohabitation to fanda idana bino na kata cohabitation. Ce qui chef le président de la banque va s'imposer. Chef façon que ça va s'imposer. Ministre Yaka s'imposer. Non. Est-ce qu'il va avoir malheur aux espaces présidentiels local bi kedi na bango bazo za président local massa na bango local n'habité. Respect au gisu bande ko si ba tombo ki ba bi kuna déjà comme il y a plus de 5 ans si je me trompe pas de donner ma weja. Ba signature ko mataka. Tozela nini. Nanga mo se mapeli susu. Bituma na ba machete so bo bunda turo. Te. Neti bituma machete bunda maki awa. C'est kuna ya Sénat tamomamba aza aliwa to bongisa ba cercle tamamba bibane malemba okena abwane kutu mindondo ta age na abwane mindondo akobibane malembe na pete ya tiki na comme menacer le premier ministre Elou Kamba qui a démissionné na makasi na makofi. Premier ministre aka rappela ko yebisa ke kuna kope ezo simbate comme ko profiter na ba age bat pour botia ba pression. Non eza mabeli so lolo ba remarquer nga samsa malamu te chef de l'état ko be ngata papa est-ce que na bolingo no pe na bolingo nzambo ko démissionner te. Bienvenue sur votre chaîne Ici Télévision, que vous allez voir moi et Belé, tous allez voir na konabino pour nous comprendre toujours sango malamu sango ekoleka na ngoma République démocratique du Congo oye kamba mina Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et tous allez voir na to mbeli bino moko ya balobeli malamu moko ya moyimboka oyo o bokomona juste pembeni na ngai azali wana sima caméra de mawe jamais to komeka ko simbe pa yo wapi to baki mbutu zena kata Kinshasa to komona mboka ezali koningana ngambo kuna ya Assemblée nationale ezali ya kobeba pe to kokitana Sénat kuna balobi bango pe kuna pétition si bandaki mais to moni mbutu koleka mingi to moni bitumba oyo leka ki to comprendre to yaki ko comprendre te en tout cas wana to komeka un peu ko analyser on va bengi vraiment le président Sylvain Lokusa à qui j'ai dit bonsoir. Ouais, bonsoir maman. Bonne santé. Oui, santé avec Félix ça va. Non banga lobi ba tout monde qui ba ko papa machette kuna ko bunda loko anyungo zaki pe na katite. Non. Biso to ra to zala biso to pona bitumbatin, biso to yakinde pona oui ça va ngobena bopete na malembe nyonso kenon ngonga na bino pe belami bokende. Abo pia, ezali ma bitumbatin. Bango baza stratégie, baza stratégie à côté ba kuluna. Neti ba mesana bande baza ba fondateur ba kuluna, ba créer ba kuluna na 2006. Bapesa ba machete titi lelo ba mesana rythme na bangwana ba otia banso ba kuluna en cravate ba kuluna en veste yango mona kilo ba koti ba jeune garçon na ba veste mais na ba kuluna ba machete alors mais malheureusement pe ba ça qui rien on te ba ga force ya peuple leki nango force union soana to maîtriser ba nga ba kendeki na se wana boko mona bilili malamu tozali juste na sima caméra ya ba bengi die donner ma weja balo mobala ndila minyo za kawana toujours pour qu'on puisse amener ba image ya kitoko pe lengi je sais déjà que mon papa chéri mon papa d'amour Cléo Kali wa déjà on a point ba bien abonné numéro 1 ya Ici Télévision balobi bongo tokali wana pour qu'on puisse amener sur même to komeka pe ko lobela pe sous moi mingi discours à chef de l'état ndeko mona mboka Sylvain Lokusa discours à chef de l'état nebiti okwa ki ngolo lengi ni to mona ki kuna na podium oko sepela pe okwa nezo lengi kani parce que bato ebele ba ko lo balanga mo susu ki était discours wana ko yiko cité NT na kati ya mboka moko na mboka sala discours moko ya lengi ya dega ya kitoko na bité façon ni tokyo lo belango au moins sur 100% ba congolais na kati ya République démocratique du Congo na bisika bazali na ba poto na ba diaspora. Parce que Congo ezaka rabiso ba congolais tozate na bandeko so babima biso babima bakenda poto ba difficulté kaka ne bakenda mais so mboka biso na bien na kimia mbe bazala na mope awa basa ba business na bango to basa misala na bango mais likamoto koloba boye soki na lobby pour na premier discours à chef de l'état et les gars qui bien ba tout apprécier ngo ba tout accepter nango ils ont dit très bien en tout cas vraiment coup de chapeau mingi chef de l'état place aux alliés
na boanye belo za nango na maelo za nango mingi. Eleki kitoko vraiment, je pense. Eleki kitoko menanga mabandeko ba koloba ya solo bino bokoma te bopanzani oyo to pe bokufi ya o babengi libala oyo babengi coalition et komema ente na kati ya ba politiciens eko kozongisa biso te na bitumba oyo ya manduki to pe ya liwa ya bato kokufa potango manduki kote mabobi na simeza nde to kolela nde bibembe oyo kolanda na parce que peuple ngongo ya kotika te et que mbutu mbute kota na mboka oyo aza na mato ya koyoka ayoka manduki na mboka esila soki omeki kosala erreur ya koloba kio na kipa baba komo profiter ka katanga na est oyo toke katanga toke na est toke luka ba katakatanga toke ne koluka ba maimai oyo toke ne luka ba FDLR ekeba présidence de la République nation eza prêt à répondre au nyoso ko sa zarde na eloko koloba kino na simi munduki. En tout cas, kimia bokabone ezali te bomoko ezali na biso. Tango ko beta lisolo bongo tenka katanga po oko ka keno mikolo sénateur avec Joseph Kabila banga ko senga moi mobembo abembo ka mukie na ngamba ya katanga nde yango ne kolobisa bino lolengi wana. Te. Boko banga ya solo mobembo oyo po ezali ba rapport de rapport en rapport Tant ba Gédéon ba 4 ba sala ba trouble kuna Joseph Kabila kenda kuna ta. Joseph Kabila na minute azo kene na ye président azana to ba eloko président Félix azana problème na Joseph te. Joseph Ndé a créé un problème na Félix. Mais le président Félix a un problème na été. Pepe Joseph a créé quand on a volonté na été a créé on peut la volonté à batuna ndé batindi kakaye papa ba yombo wana ndé ba créé akaye que non yo za mobile tellement. Tala ka berere ba ngaba bisa yo neti pe tolobi autorité morale pa koloba. Akoloba nini Joseph Kabila fanda na yo nye. Pa okoloba ma même on erreur ta ba récupérer ba onde ba koloka ça sini ya okende. Maintenant yo koloba bongo to ke peto ngi pata ngo koloba ke Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a un problème te na mo ambuka sénateur Joseph Kabila Kabange mais tango bobi ke to lukata mo dialogue baluki ba solola te bu ko kato be libalo ba bengi ya coalition ko kabola yango ko luka ko solola te ko luka limi me baluko lingi ko kamamboka o ko mo ati yiton yo koloba likabo te en tout cas biso to ko seka pe to ko kamwa mama oyebi ba solola malaboni ba sala ba rencontre boni na Selewana ba sala ba rencontre bona cité de Loya. Ba rencontre ça me belé c'est que comment qui soit présent comment qui na suka moi kwa mutoko akomi na suka na suka na minute akomi na suka non je dois avoir un peu total avantage ya peuple total avantage ya bakor non peuple nzambe peuple mai accord on bana Martin Fayulu m'a dit singa bino pe bolo ba pa accord bo signa kati lopi botika commissaire biso be vérité te ya accord ngo te Martin Fayulu abi ya yebi alobi te ke to la ça ya abi ya ba accord wana yene Fayulu ba bakor ngo ezalaki boye ba ko loba bakor ngo bakor ango na mukuse soki na yebi ata muke ezalaka que non ça va biso tozwi majorité na parlement na sénat na tokozwa pe 70% ya ba député eza accord ango yango wana siko accord ba kasa nini ezala kuna sima ko il n'y a rien makiti pona sima boyeba ke boko corrompre ba député na ba dollars ebele po ete ba député so ba kwa na ngambo na bino mama mutazaka na finance kuna ezali ministre ya bango ya finance wana o ba bengaka soki sele oya kacha oya luka penza sele oya luka penza que non république qui est décolletée bacha qui penza vrai défenseur na bango que awa facha le kate alors ça qui na façon nyonso fachi ale kaka kate ça veut dire abwe ko bimsa ba dépense abzo ko sa ke mbongo ezate mbongo ezate nzoka mbongo ezali ba dépense ba ki osala pona nation ya bimsa kate alors monsieur Sele wana mutazaki wana est-ce que biso IDPS a président Félix oui c'est pas un problème. Président Félix a causé mbongo wapi ya kopesa ba député a corrompre bango ba député so moni ba ye conscience na bango nde sali mbongo ya mibembo ya bembo ka mikolo nyonso tout mbongo utakande wapi eza mbongo eza de na budget ya présidence mbongo ngona pe koko makapo corrompre ba député non wana mbongo ezete tena mikolo aza ko bembuka te ndako ko bimisa pe abite lo kona ko bembuka te mikolo to bimisa yango pour ko corrompre ba député ba ko mo be na ngamu na biso pote ba lolenge kani ya ko manuel ka bon batu na pasteur ya bino o pasteur na bango ya choko ya chaka choko na ne Denis Lesia alobani na mnoko na ye na présence ko ne pas Félix mbongo ezala raté atoki kuna bakabaka te bosiko ya ko kabila ngo ba ko pesa ba député ruta wapi mutu loka Daniel Safuye wana mutu na o azali na ngambo la muka azali na ngambo ya PPD azali na ngambo la muka lelo conscience na ye sali mage moko ajisaka kwa mutu aliboma mais conscience na ye esali ya ko baki non tika na zonga ta peuple ngo mage na bana oninga bango te mais c'est bon c'est pas là on peut dire c'est pas mauvais parce que ami pesi azongi na peuple oh nyoso moni aye wana ba député ba ye wana ba na conscience pour ba aider peuple ba que non to est pas peuple ba comprendre ba pas fati te mais ba zongi ne peuple
parce que ça n'est belé au lobby j'ai dit au monde na séance écoute à lobby au monde bato belé pe à PPD ba kende ki ba kozonga bref aneke bazaki na liste 269 ba bazaki enregistré 279 oui 279 na suka na yango ya na suka ya nini ya plénière bazaki combien babimi 312. Ça veut dire bamso la kima qui va comme autant la TV mais makambo ezo kota pena soloko mbango azuzi mitu na bazongi. Ça veut dire to senga na FCC bande kona biso ba keno mai se choli mai matakate mai cholaka omone bale cholaka na choli na bango ne chola na Congo asika babosa na peuple congolais parce que peuple na ninga bango pété peuple pa bando soutenir pe bango te peuple pa zana bango te peuple aibi bango te peuple pa inande bango. Mais tout le monde qui peuple azali ko défendre le peuple bande kona biso FCC peuple azala ki wana ba wana siko bazaka bananyo bino mobenga peuple kaka ba militaire UDPS ne bino mobenga peuple congolais République Mombeza ba militaire UDPS hein bon soit soutenir pour ça Félix na balaba na banzela ce sont pas des militaires de l'UDPS bazali peuple congolais bazali ba peuple a sepeli comme on a que non mai mokonzalobi ezali bosembo ba bimi bazo sepela bazo la sa bolingo na bango kati na bango mais ça bango so za ko UDPS hein ba o ya bango wana bazalaka ce sont des kuluna na ko c'est ça ba chez gaming imba ki rikitaka bango na ba marché central yango moni augmentation ya ba phaser et combien belé mingi il y a les enfants de la rue ba combien belé mingi pour parce que PPD azaloko la nani azaloko la bilanga moko bezo boko la bango parce que beaucoup la de façon temps bazaba manifestation na bango ba yebi nani ba benga bango ba pesa 10 ba ye tu vois c'est comme ça ba pesa ba pe attention ba kangi bino to ko intervenir pour na bino ça veut dire ceux qui ba kangi bango ba intervenir bango ngelo ba nini et ngelo ba chaleur na bango chaleur a okende na kasho na commune so bokangi kuluna moko ya bango di si ordre chef na bango wana soki ba shadare na o ba bitika muto batiki ya moni bakuluna bakona mutu makasi lolendo mingi bakobeta mutu machete bakata mutu loboko mutu akanga bango azati pa nini parce que bazaki entretenir na ba monsieur Chadar na ba o nyoso ba kabila na ba kabila nde bazawana alors solo lisolo wana 278 députés 279 députés tango ko beta solo lisolo 312 députés mais to moni pe na nouveau bureau ngo ya siko ba installer to mona mutu nango kozonga be mutu FCC boko mwate kwa comme masunya munya mutu boko ekoluka suma kambote yango na yebise zali conscience et sali ba koti wana baye pour la majorité aba ba tinda tano informateur déjà et moi on a là ni na misu bezo mo apeki oh mais majorité bango ba koti ba fandit ye akosani eloko moko te ya zali na ye kaka président provisoire bazo benge bureau provisoire yo tambusa kaka mibeko ya assemblée ninge lobby ali sala yango esili abo opia azalaza lengo pe jani mabunda zali ko tambusa kaka mibeko yango ezate yango na ka ne yepe ko tambusa ti mama akovanda na ndako te ke atala bino mama moi na Congo o toyebani mwa bilongi toyebani mwa ba façon na biso otambola so tali onde kona ngai congolais bato ebele bakotela biso na gouvernement ya mbulu yeke bande ko se bamboka mipaya lelo batonde biso awa est-ce que mutu lokola batambu mwamba wana so tolandele bien na to na président ya Sénat so tolandele bien azala lokola burundais komba baluba na zwa kozwa ya tambu mwamba eza komba bakasayen so okena na Kasai ndako na mamo ezate yebani pete azane kuna te oh est-ce que de ça l'enquête ndeko Silva tika lo mambo wana ndeko tambo mamba comme ne kona solo ma azana ngama ndeko na biso Kasai wana photo tinde na Grand Kasai et pas ba bengi l'excellence de Denis Kambai na Grand Kasai kuna soko kieta msoko kuta na kata liste tango ko lo babongo wana ko bamena ngambu ni bino waka soki mutalu ala kisabino mo bosolo bomemie na ngambu mususu Denis Kambai otangi kombona ayebi na motema neke o azande ko na biso te mais akoloba yango te pani pas azana ngambo wana parce que eza lokola ye wana atanga ba classe ne beti nyo sasi na Burundi école primaire na Burundi makamyo so Burundi asali mwa douane ya keba kuna na Burundi aye awa kaka na mouvement ya kana ba o ba nini ba afudela na ba finani pa ba congolais toyeko zwa oyo soki Janet Mabunda e bana kate soki ne onani oyo akenda ko zwa soki général Maele mutakenda zwa na ngambo Rwanda kuna so wape yana e awa o mbuza e bana kapete toyeko zwa susu oyo biso pe dirige so na mboka oyo position pe toyeba kate yango baba ki ligoro de position e bana kate atelemi azo sauter to azo gumbama e bana kate c'est que tout monde ba position ba tout bon yekutu lelo azai na combien est-ce que na koke sanga petit le position e bana kate boka na opposition to bozaka na pouvoir
eka lolenge moko na bango te te biso toza nyonso mibale pour le moment parce que petit bato bazana nyonso mibale andi lolenge moko ntango moto aza na position akozala so na pouvoir ne ntango moto na pouvoir akozala so na position olenge kani toza na nyonso mibale pourquoi parce que totravaille na bayini na bandoki parce tosalaki coalition na bango ngabu na ba coalition ezalaki susu te tozalaki na cohabitation babazolela o gouvernement cohabitation tozali na cohabitation tozali na coalition te so coalition bazala ni batosaka mokonzi te mais cohabitation moto moto asala loi na ndenge na nde tofandaki na bango mais lelo oyo olet bazotia makelele o cohabitation biso tobanga cohabitation tofanda idana bino na kati ya cohabitation soki chef azolo président zo bango bazo s'imposer chef azong sa bango va s'imposer ministre yaka s'imposer non est-ce que bango ba malheur espace présidentiel lokola bikedi na bango bazo za président lokola massa na bango lokola n'habité lokola mwana na bango et pourtant tout kabila o kutu kabila bazo bangai OK banga fait sécurité mwana mayele o ya botama na politique na libuma mama na papa na ye yozo banga ete mais mouton musus peut-être bano te kana ta carburant na ba 5 litres na balabala ozo banga mais non fini kabila carburant 5 litres na baba ezali nango pété ke une façon ya kolongola moto pembeni ka nde babela rapé na ngambo na bino babi basaka moteki pe nini oyo tant musala rapé moteki nguba na droit kozwa kiti ya bokondete moteki nguba na droit kokamba te tant musaka mbata baninga na bateki nguba non azana droit ngelo balelo neti totia lokola ta ba bandeko so ba pétrolier bazana mbongo sont des patrons mais ce que tozolo banini mutu aza koteka ba 1 litre wana mais en plus cela peut atanga pe na no pesu sute aboya ki pe kilasi aya iko nzambe ko sunga pe atangi na kimukolo a maîtriser mo makamso il fallait qu'il maîtriser bozo to ça mais kako atanga silisa na ye afana na botama politique bozo to ça te ce qui na lobi muke na ko senga na monsieur Kabila vraiment azwa kimia na enyoso Félix Tshisekedi azana problème na été Félix Tshisekedi aningie mingi mage ya ninga Félix te mais Félix aningie mingi mage apesa pe batune cour ke no ba ninga ete mais Félix aningie mais azwa kimia na ye ami benda akota suna makambo te atika na politique azaki na chance yake akoti na politique na lwenge ami benda nzoto atika politique atika baye baningi ko sala politique ba sala politique na bosembo ye apema azwa pe vacances présidentielles abosa na ba makamwana akenda satane business abosa na makozonga na ye pour le moment bosa na nani akende libela pa peuple congolais moko ko ninga Kabila atika kozonga suna mboko ezate yazaki mukumbi maki okitana lobi mukumbi maki abundaka te aswanaka te ça veut dire ye akobongisa bino te ya koyiba ne kaka akosisa bino ba menere akoyiba na ye akozane mbongo akipe makamna bino te yango ningaki vendredi pe tozo yamba déjà na katanga non c'est bien okende oui c'est bien en tout cas sénateur Kabila azwa na katanga bana katanga ça il est déjà mobilisation on bien bana katanga ba ko yamba déjà c'est déjà mobilisation bana katanga bozane sengo ya ko yamba sénateur soki ya ko yabo yamba e bien na kimia na sengo parce que azayi pe président nyokola biso pe a fait souffrir biso problème itata bino boko yambaye na bolingo bo yambaye kaka problème pete nzambe akopambola bino bokendo yambaye parce que bakomona bolingo yo ya nyokola biso me bino bolase bolingo wana mais bo bene mato ebo bisaye asa zarde na buzoba te atika ameka kofungana mbanga te na buzoba parce que peuple azana méchant na ya osakana te asa zarde atane lo mwa mukete batika ba aventure o azoke na mbongo ake no corrompre ba soldat na front o baba zakuna apesa ngo tukapikane twende tumufukuze ka Felix anuta mufukuza Felix ni wa Mungu ni Mungu ndio na mtuma haiko nie ni Mungu ndio amutia usizani saki no Samuel ninjo ni numpaka pouvoir ni anukumpaka pouvoir ni peuple ndio anumpaka pouvoir itoka kwa mikono ya peuple sasa nini wasemaka sasa o peuple pouvoir ici tout de moitié oui Shadar wewe unaona pouvoir ni urumba Felix nini ko tu batu bale ni balozi tu nuko tu balozi batu ya romu baya kinyeko nani tu ni romu baya à part romu baya nuna kinga tu nuna mobilisation te pone bandelo ba mobilisation on komi ko kota susu wana komi ko kota susu lukunya na mitema ya ba lusha ya mema la mute te na baba ya mbaye na ba ya mbaye mais te na suka na expliquer nde ka nene o ndeko Shadar ke bakosa batu ke ba pesaka Félix pouvoir utaka na maboko ya peuple utaka na maboko na bango te parce que utaka na maboko na ombe Shadar wana zui Shadar ekutu litanga te azwaka na epeti pe azwaka nete musika madidi azwa madidi azana kana Félix ya musika mais ezalaka ke no o azwaka o président Eli non totika biloko o ezilo ketika na batunda bande kona biso ezaka mutema mabe Fayulu ezaka à part ki mutema mabe azali sonelo mususu te ni atama de Martin Fayulu akosenga bino dialogue poni boko boya dialogue bo sangana na dialogue ndeko Silva ni nango ekokoma ya solo yaza kosenga dialogue pato dialogue na nini problème nini est-ce que guerre ezalaki
que président Félix Akota azwaki pouvoir coup d'état uta bosimba bokonzi makambo eko tambola te banzela eko bulungana dollar bande etelemaki ekotala biso saki alo sebe etelemi kuna fufu etelemi peuple petit peuple akolela ya solo lotiliki kokende matin midi so ku mai kutu to bosana région des autres ebité boluka bosangana po bosangana bokoma moto moko bino bokimi yango na ngambo nango bokobende biso na ngambo ya union sacrée. Mama tokosala dialogue na kana na bafayulu na ndenge nini bato baza bafantire bato baza FCC omoni fayulu omoni FCC Kabila baza bloc moko baza na pona ko distraire kaka peuple que soit disant que non babilo kana Félix avait concerné non bango kaka bango moko ba Martin Fayulu non to senga divorce ya président ya Félix na Kabila mais ba yo ki divorce bazo continuer à bêtise au moins degré mutamabe ba pena degré mutamabe ki ndo ki moko kusakana te. On n'a pas besoin de tous ces gens-là. On n'a pas besoin de peuple à Saningi Félix, Aponi Félix. Pesa to pesa Félix ntaka mwangonga. Omona maya ko sala mikolo zali ko ya awa. Na gouvernement na za ko bimisa ya union. Okomona nini yango oya ko sala ya ko leka ya dégâts. Pona komona ke bandeko ya biso ya PPRD baza mitema mabe ya oya majorité bazo be yango soki FCC. Bazo be te système de défense en ligne. Bazui attaquant na bango atie défenseur atie Selio. C'est le ministre des Finances. Ale bango kuna musala bango le babeta bal bakoya koya kaka. Bazo ngo avancer te. Mais tozo kende match zo kende 0-0 bazo me option na 0-0 mais biso marquage ezali. Mais bazo me option ba 0-0. Ah. So bo dégager bal oya koyi. Ba ah non, nzo rappel arbitre za mayele. Arbitre akanga pe chrono. C'est mama koya arbitre akangi chrono. Zo leka te. Bango sko FCC ba boule ke no minute zo leka. La muka pe kuna net baza ba nani na kati ya public bazo ba teke ba pe kuna ka minute zo leka ba beta maboko. Wa! Nzoka koto arbitre akanga chrono. Arbitre ngo na nzambe. So bango basaka ba lexa ngonga na ba koya na se bakangi chrono. Nzoka to ko récupérer yango. Chrono na ngo ba minute zo récupérer zande ba ne. Ba ne ba bazo koya na se wana. On va récupérer ça. 2025-2026, on organise les élections. Vous avez un projet, il y a violer la constitution. Tu as côté, vous avez déjà besoin d'un projet. Mais tout qui n'a pas moto qui a lobby, j'ai mis ma bunda ici pour placer bureau provisoire. Na côté, il y a Sénat, peut-être que bande aussi batombo qui va vivre déjà comme il y a plus de 5 ans. Si je me trompe pas de donner ma weja. Bah signature est comme Mataka. Tous la nini. Nangam c'est ma peli sous. Bituma là pas machette sous bunda turo. Té. Neti bituma machette bunda maki awa. C'est kuna ya Sénat tamomamba. Aza aliwa to bongisa ba cercle tamamba bimane malemba okenae abwane kutu mindondo ta age nae abwane mindondo akobimane malembe na pete ya tiki nae comme menacer le premier ministre Elou Kamba qui a démissionné na makasi na makofi premier ministre aka rappela ko ebisa ke kuna kope ezo simbate comme ko profiter na ba age abat pour botia ba pression non eza mabeli so lolo ba remarquer nga samsa malamu te chef de l'état ke be anga tai papa est-ce que na bolingo no pe na bolingo nzambo ko démissionner te. Mais ceux qui m'ont tout n'attendent pas tout Elou Kamba, ok démissionné TPP. Attends appel en agent, tout ce qu'on a démissionné. Attends présent le bel l'autre côté. Est-ce qu'on a Elou Azana? Yemo qui mon attaque vieux Elou, ok démissionné te vieux Elou yo moko na l'esprit a bien aboula bien yo moko nan. Ça qui veut s'attaquer démissionné. Ok l'on voit. Moussa n'écoute ça ranouan, on s'en rien. Ça veut dire vieux Elou a longwa nae. Vieux Elou a longwa. C'est comme ça que pouvoir fait c'est que la zone on nyoso na maboko. Oh maman, ba décorer kitoko. Peuple congolais ko sepela ko seke ko matia wa mine ko fungwa awa. Ah vraiment ka biso bien na suka nango to kozala de cité. Non maman, boko kozala de cité parce que Félix Tshisekedi nzambe azakati nae. Azo sala ya minene kati nae. Pe gloire à Dieu so ka binsa informateur, soit binsa un informateur avant. Peut-être ngé pe sa boulou yeke. Mais nzambe ko sala miracle la suka ki abimisa one na ngonga o esengela bimisa. Yango memi ba na kati ya boulou yeke seke bato na minute yo na ebite est-ce que bazo zwa pongi? Bato FCC na to mtu na mo pardon. Bolala. Na tongo pe bola muki. Te popoto le maman mbete na bango. Non, ezaka rappelle pas maman, okyo za na luxe na ndaku no okyo za na nyoso biloko nyoso na ndaku. Tu peux avoir tout oh, des diamants, des or, tout tu dors si c'est pas où. Mais yeba ke ceux qui kimi ezaka tina ote. Pongeza to bano sutu mukana buto bano tanga ba plafond. Ozo raisonner. Mais yo moni vidéo mote chadala sambela et puis nga yebi asambela kana été. Na mona azo sambela na boye azo lela bia nzambe. Pour la tika ki biso boye Félix akoma pour konzina biso toko suka wapi azo lela. Menzoka nzambe ayebisa bi nzeto mataki nzeto okita. Nzambe za juste on to ba nzambe za juste nzambe akosaka te.
To sala na kamabe to to sala malamu pa to ebite oyo ko la biso lobi kuna pa so to zolo na malamu to kobuka malamu so to zolo na mabe to kobuka mabe ba dossier zali bino ba ibo résister bo tchema ngongi na ibisa bino loko moko ba ne FCC justice eza Félix Cité aboye bango justice ezali indépendant ezali pe pouvoir mususu à part boye ba ke ba kosa bino ba poursuite judiciaire ya solo pas plupart na bino boza ba détourner boza miyibi non je parle en général à bato FCC plupart quand je parle de plupart c'est que baza 100% na bango 95% miyibi ya kosamba te vous êtes des grands voleurs yo soki mwana musala yibi na ndaku azuni ata $100 ou bien yibi $50 c'est un voleur ah lui là arrêtez lui c'est un voleur mais yonde soko yibi babenga yonde détourneur tatande bongisa français ngo yo vraiment yibi nde yo yibi ba millions de millions à l'état au komi kuno détourneur moi musala yiba $50 to $10 voleur mais qui est maintenant les vrais voleurs eza yo muto ba veste wana vous êtes des grands voleurs. Alors que le peuple congolais a s'occupé de la justice n'a s'occupé de la le monsieur de 35 millions de dollars. Le monsieur de 35 millions de dollars. Toyebio, monsieur Bochab, dans ceux qui m'ont appelé Zali, Zota volontaire qui ont sata nefis qui a 25 millions de dollars. Pour ils en Angolia on sauté. Bozon ça sont bongo. Et tiens c'est que d'avoir pouvoir avoir dans le premier ministre. Et tiens, c'est que doit moulumba. Nazonge pas pauvre papa na biso. Pas papa na kenda taza vivant. Oh, tikabu. Oh, mais papa na bakunda été, papa na Saint-Esprit na sala kati na biso makasi. Ça veut dire papa na bacha likolo, ba poser ka likolo béton na mabele, bacha na béton batongi, ah ba rassembler we mata. Ye bakunda été. So kota na mabele ya mbe mabele Félix a respirer na ngotin. Félix a zo ba respiration ya père. Ya ko ça y moi na ba tielo ba poso bitabe na ba Grèce na nzela la tabotine. Ah souple azalaki alati bo pe botina ngo alati ba crapaud o ba botina kala no kanga na ba boulon ah neti ya boulon na kamesa na ko boulonner allez ko déboulonner allez azana crapaud ta no eza ba boulon ba boulaka za ko pala glisser likolo ba ya ba karo ba tiela e poso bitabe na ba Grèce ma koyate a patina a telema pauvre sekeda fc moi na zonga na no boy kende na sa mbeto wana zoa botina crapaud wana lata serrer ba boulon bien banda serrer mama na ngai film na film te Donc, il y a un système à $7,000. FCC, on a un système à $50,000. Lobby. Donc, il y a un système à lobby. Boko Coca. J'ai dit, aux gens à l'issue de l'Assemblée nationale. Boko Coca ou bien Boko Coca à l'issue. On a parlé du peuple. Bah, on y a ce bakota qui wana dans le bas awa. Baza bato bakota qui pour le peuple. Bakota pour un changement. Bakota pour un bon côté. Moi, je vois qui wana. Bande mibi. Bon, bah, qui wana te. Bah, ça qui refuse de jouer. Quand tu es en débat, et ça na match, tu es en match de football. Bon, ça qui refuse de jouer, bon, on est miyibi, bah, qui m'a corrompre bango. Na entraîneur en gambo kuna. Mais biso, bah, député na ba kotuana. Na tio loba awa. Pasteur na bango tia choko nani Denis Lesia. Wa azwa ki prophétie que non, jikaka kozonga. Kaka yona azwa prophétie que nzamba azwa ki jikaka ndia ozana ko gagner l'élection. Nzoka jikaka pasi mise touche yi, akiko tiane shadari, hatelengani. Kaka yo kotia susu yo bandi susu ote nzamba la singa jikaka zozonga na pouvoir en 2023 nyoso wana nini mpiaka kaka e passer na loba passer à FCC loba ote na kuna be pas Félix bakabate ko akabela député nini na lobi yango bien ke ba député ba wana ba yepona conscience na bango esali ya ko bakeno to sunga mokonza mboka to sunga nation to sunga peuple na biso en tout cas soki lobi to ko wana eloko mo esali mate bureau se salami majorité ezali nango président bako fanza sous bureau ceux qui marté ba mabundi bakoya baya na bien au mingi na bien mabunda bakoya ba mi se défendre et qu'on a un peu problème ité ote tolongo we pona nyoso wana bazoko samaka kabila uzano mwana bato azoko sayo bale ni batu ni biz bo bale bote bana kukimbia président Tshisekedi alituambiaka hivi kabila tabakiaka tu yeye na bibi yake bo bawili ndio batabakiaka bote biko karibu na batamukimbiaka alisemaka deja ule ni prophète politique alisemaka deja que non batakubakiaka utawakiaka tu wewe na bibi yako c'est ça oyo président fait pauvre président Félix président Tshisekedi yebisa biso lobi que non kabila bakokimaka yo un jour okotikalaka yo moko na mwasi na bana na yo yango tozomona ngo lelo tozona ba Janette Mabundi wana ozona nano ba Shadari moni oui c'est vrai Shadari azo kufa no pona nini parce que aibande mingi parce que solo il y a 10 millions bukanga lonzo ye pesa na mutu na e
Ni notre part exemple à côté à ndeko na biso azaki ministre Matata Ponyo ayiba pe mingi Matata Ponyo ami tungisa te université ayiba mbongo ki otonga université wana problème te l'état des États-Unis ba sala contre-valeur ya mbongo pe ayiba ba ko sala moins ba ko soustraire moi côté ayiba déjà atongi d'école ba sala calcul moi y a place à wando sambisa ba bien une université au sein na combien beti machine pas espèce batel bon to sali moins c'est que il faut donc ça sous non 50 millions de dollars o te na tonga ki stade bona ezaki yom to tonga ki to beti machine na stade espèce ça qui ce qui 30 millions de au moins Matata Ponyo aza vraiment na te malem parce que ba ibi trop et tiens c'est que Félix c'est que nga zonga marche en arrière te mais et le que pesa zonga marche en arrière maman di tout seul qui à coup tu faisais maman na érosion à progresser à micro comme na démarche au moins ba démarche na démarche méchant on a pensé méchant ceux qui ont kende ceux qui ont dit méchant c'est que souci les méchants mais ça pas peuple congolais azo a récupérer pouvoir na ye azonga penza na ngwende na ye yango zoma lelo yo Félix Tshisekedi azo bunda pour lelo Congo zonga maman na ye azo continuer ka ba conseil ces derniers temps miette fazo qui ont tala maman ko sola maman koyoka pas maman na politicien hein maman Marthe aza politique mo bimba maman nenga zawana aleki lelo bato FCC belé na politique maman wana ça parti politique né mais parti politique ne ngwana pa mbana article la biso parti IDPS alors ça enen parti la biso IDPS ya za na za autorité morale à IDPS maman Marthe ndaza za autorité morale à IDPS non amta ba stratégie mutu yeso babimisa yeka boyete ya za mutu mo keno moni ba entraîner so ba joueur ba beta bal na musika neti biso bo nta to box na box so zo bunda ba entraîner no mususu mwasi na yo entraîner no mususu mama no entraîner mususu baboti na yo make coach no azana azo coach me soko tali ata mwasi na to tali moboti na yo atie oboyi koba na bitumba okokoba bitumba ndenge senga yango ndenge lolenge moko Félix Tshisekedi aza elona mama na ye que ce que c'est que maman c'était frappe sala boy asali doser tala gauche atali gauche atambola na principe aza muto atambola na loyenge te pe aza muto yo ayoka mingi nzambe pe aspiraki na makambo ebele makambo so asala neti discours wana alobaki ane eza ye mutu ando loba te ye afungolaka munoko ne pampa mpe ezoningana mutu azali kati nezalaki nzambe mutu ando bimisa message wana ezalaki ete ezalaki merci beaucoup à Sylvain Lukusa apesaki biso ngonga na ye Sylvain Lukusa un mot de revoir tolinga loba mot de la fin te parce que tout le monde na lisusu fin eza nango kaka liwa un mot de revoir mpona peuple oyo ekotala oyo esepelaka na yo mpe ndenge olobaka. Bon, on a dans le peuple du monde entier, peuple de diaspora, peuple du Canada, il France, Belgique, États-Unis, Angleterre, Londres, Bipaï bis au Sénégal, Biscanio Sobozali, en Afrique, vraiment président Félix Aningi Binomingi et puis biso Petoningi Binomingi. Merci na confiance au Bozongi Sango Susu Mingi pa ya Félix Tshisekedi wa Mulumba. Félix Tshisekedi, merci na confiance au Bozongi Sango pa na ye, à ko décevoir binoté. Beaucoup c'est là, binomo vraiment beaucoup mon elo raosala eza dégâts vraiment c'est un bon monsieur qui a sola kananzambe ba président monsieur peut-être bando sola nzambe te ba sola bango na ba lisifer na ba diable mais ya zui aza président ozo sola na nzambe vraiment à côté la bino ba dirigeant ba sengeli ko diriger mboko na ndenge sengeli ba ministre ya solo ba ko sala musala beaucoup mona sikoyo changement par rapport na neto no beta match contre FCC mais FCC na bosana ki non biso to betaka na nzambe équipe na biso tobeta on nzambe ça veut dire quoi nzambe azala na biso équipe moko siko yebisa nzambe na pototo yo ko biso bindeni ata lo Félix Amati bobandi ko sopaye to futer liboso na attaque mais na potonde bo tia te parce que nzambe azala na biso c'est que tobeta équipe mon nzambe na sabino que non nzambe aza pona bino peuple biso nyo to soutenir to tia maboko pour Congo na biso ba kende liboso ba bazana esprit ya rébellion ba bazana esprit ya bitumba ba bazana esprit ya kobimisa ba trouble en tout cas bo cesser bilo na bino na bo kata yango parce que kotika la kosimba te parce que bo meki boko mona oyo ko la bino frappe ni ko la bino mais merci mingi na la police musala basala ki mais d'une autre part tous en moi régler muke la police aida ki biso mingi te bino ba colonel la police ba comment ki de quand idaki na kawo dai ko kotela pe na kawo dai ko trahir oui ngai en général na tika police oui ezali na ka mususu oyo bazo comprendre que non il faut bato ya IDPS ba bazana raison mais ka mususu babandaki ko beta ba combattre IDPS ba gaz lacrymogène na mawate mais ce que tu as mis tout dans l'opposition tu as le pouvoir mais quand mususu avec te il faut te protéger bango bazana droit na bango ko manifester ya kwa hotel bazo kasete ba selo mon boulou mon côté mais quand na mususu wana bosaki lokwana to bibino bino ba colonel na ba général na ba major na ba capitaine ba lieutenant to yebi bino
policier qui a un problème c'est parce qu'il a eu ordre bino bopesi qui no sala asalo asala qui ba menacer ba beti ba combattant mususu ba bukani ba mususu bazo bazana hôpital tisiko pour na bino c'est pas un problème mais to continuer ko aider bino to zana balabala pour na soutenir bino lobby to zana parler du peuple to ko na parler du peuple ceux qui boye na sengi boye ba combattant boya ebele ba combattant sur IDPS na peuple congolais zo soutenir président Fachi zo soutenir ba député ba continuer pour na ko bunda pour na biso boko zale belé libanda na parler du peuple mais to ko ta na katité to sala mobulute to fa na kimia peut-être na kati a parler du peuple délégation à 20 personnes qui ne peut représenter biso to ko ba ko représenter ba peuple ba tika libanda hein to sala mobulute to ya parce que ba dongola miso so ba meki mbalo oh papa mama batela mwana na yo soko yebi ki azaka mta pe perdre alanda ka makamna loenge ba pesa wa 10 000 francs na machete yebisa malo ba keba ko perdre vie na ote pour 10 000 francs aux en avenir baninga lo ba keba kanya makasese ba kiosa bilanga okolanda wa pe okufa pete mekeba ba kutu ba ke me yo okokoma totika to pesa tanata misala bokozwa makamnyo soit bien Félix abongisi pour na bino bokozwa abongisi ba centre boyoki déjà mama Denise Nyakeru na centre ya 13e mairie na centre féminin ma Mobutu Oizana azo ko ambelira ngo azo bongisa ngo azako zongisa ngo na ngo ndenge zalaki ezala mais plus que même ndenge zalaka kala pour na ba formation ya ba jeune fille ya ba mama ya ba ebani ba yokola misala ba yokola po nini société ezana besoin na bino po Congo ba okene liboso vraiment ya mokuse na kikolo bangwana na pesika ka staff union so ya na pesi président de la République Félix Antoine Tshilombo Mbote elongo na couple pe na mwasi na ye elongo na staff na ye ba bondela po na ye vraiment nzambe apambola bino vraiment esengo mingi vraiment nzambe apambola bino azana bino. Merci beaucoup à Sylvain Lukusa. On va dire ngonga na ye malgré l'occupation na ye quand même avec sa rabiso toujours temps na ye pour la kokabiso. Merci à Dieudonné Maweja qui était juste derrière la caméra. Pourquoi oublier mon CG Narcisse Toumabalobi Mobala Mbinga Mobala Mlaï à qui j'ai dit aussi bonsoir Nabi Kazaliwana. Pourquoi oublier Rachou la Caramel. Quand on parle de Rachou la Caramel, nous voyons directement Correcteur News Télévision. Abonnez-vous. Dans le Barnabino. Bah remarque Namino, il y a un éblé nanga mi colonio surtout. Partagez vos émissions. Merci.